Bokota, 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 mokili mawa te, bokota bandeko na ngai, ka ndenge tolobaka bakotaka kaka. Bakotaka penza kaka, ezalaka toujours bien bokota. Nga na nga batu o bakotaka. Bokoti, soki akoloba eza tobeti basolo, soki pe akoloba eza te la famille, tobeta na biso lisolo te. Mokili surtout mawate. Mokili mawate la famille kanenge tolobaka. Mokili kobanga, mokili mutu pasi, mokili somo, mokili penza makambo ya somo. Mosusu mokili komi kobangisaka biso. Mosusu kutu nalobaka chaque jour que non ata ya koloba mosusu ezangaka biso. Pona nini makambo mokili o ezopesa biso. Réalité o mokili komi kopesa biso. Ba makambo ya somo la famille oyo mokili komi kopesa biso. Ekomi kosala pasi. Ekomi kobangisa. Ekomi pe kosala mawa. La famille. Salut cher Bouchou. Salut cher abonné. Salut cher connaissance. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, Yalelo Tomemeli Bino Marina là-bas. Tantôt Memela Bino Marina là-bas. De l'autre côté, Pe Tomemeli Bino Yemoko Poutine de l'écriture Belle Vie Kandi, la patrona. Moi si Nzambe, moi si Otobengaka, moi si Kitoko Wapi, moi si Moko Sololaka toujours bien, moi si Moko Azalaka toujours et encore présente na ba situation nyonso. Wana penza Poutine. Bande konanga lelo makambo ekoti. Ya somo kutu koleka makambo nyonso. Makambo penza ya kobanga. Makambo o ezobangisa. Makambo o yango moko nga moko kutu na lelaka nanga pas possible. Makambo ya pas possible. Esi ekoti la famille. Avant to kota na mwa makambo wana to yebike na chaîne na biso. Bato asika ebele bakotaka. Bato asika penza bakotaka ebele. Yango toye ko sensibiliser bino la famille. Si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya bato li pas possible et pourquoi pas chaîne Abana Nzambe. La famille, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Je m'excuse. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et chaque seconde tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka ezalaka toujours bien ceux que zolandaka biso zala penza ya kovanda. Bisika nyonso zolandaka ya bino Étoile Inès TV na osenga na bino vandaka penza tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Côté mosusu talelaka ba air na yo soki omoni keno na tongo olandaka biso lia na yo petit déjeuner. Soki omoni keno ndenge eza boye eza nango midi na osenga na yo kota olia repas préféré na yo. Soki pe omoni keno ba air oyo penza eza ba pokwa. En tout cas na okota nanga na ndenge moko ya bien na kitoko nyonso na kosenga na yo kota penza olia soupe na yo bandeko nanga na système moko ya kitoko. La famille, makambo eza ya somo, makambo eza ya pasi. Pasi penza na motema, na ebite biso ba Congolais Nzamba créa biso ndenge nini. Na ebite Congo na biso ezokende wapi. Na oyeba te, na Congo na biso eza kindoki to na Congo na biso bandeko nanga ekomi nini. Na Congo na biso penza ekomi nini. Pourquoi biso ba Congolais tolingika koboma na biso na biso. Tolingi kobunda biso na biso la famille. Mamae 2024 Gafker to yelibino solution. Pona ba problème ya
trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante, Gavker, tozali na solution. Yo oyo okota ménopause ata na 65 ans na Gavker okosimba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine bapapa tobosani binote faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne to pe externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi ya injection, pe comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker la famille aye na ba solution kilikili. Pona bandeko na biso oyo amoni ke non nzoto ezoya na ye ka munene azoya ka munene aza na posa kokonda aboyi na ye kokendaka na ba salle de sport parce que eza na mibali mosusu to basi mosusu bazalaka na zuwa ya makasi balinga te mibali na bango bakende ba place ya ba sport. Alors Gavker aye na ba solution ya kafu wana kisi kaka ya pamba omeli yo moko omona ndenge yo moko bando zongela ba forme to ba taille na yo na ndenge moko kaka ya kitoko mingi makasi. Bandeko na ngaka ndenge nazoloba lelo le 8 mars bonne fête surtout à toutes les femmes. Ba o nyonso to bengaka femme. Bonne fête à vous la famille. Bino nyonso bolandaka Étoile Nines TV na yeko souhaiter bino ba bonne fête na ndenge moko ya bien. Mais bozala ba femme o to benga femme. Bozala teke o to benga kaka za kaka eloko za kaka mwasi ekozala bien te mais bozala ba femme avec plein de maturité, avec plein de sagesse, avec plein d'intelligence. Ekosala malamu mingi. Bandeko nanga tozonga na mwa sujet na biso lelo toye na sujet ya ndeko na biso to star na biso na kombo ya Marina Laba. Marina Laba aza comédienne na biso penza tolobaka comédienne moko ya tongo penza makasi. Et du coup toyaki komona Marina Laba akendaki kokangisa ndeko na biso chroniqueuse na biso na kombo ya Yagola. Tango akendaki kokangisa ye mbutu eyaki sur les réseaux sociaux. Kokangisa ya Marina Laba bandeko pe mosusu ba telemaki. Balobi tin biso pe afinga biso tokende play kotia ba plainte na biso. C'est ainsi que bakendaki vi ke bazalaki na ba preuve na bango babimisa pe ba preuve na bango. Selon ba explication, selon ba makamboka ndenge ezalaki. Batunaki ndeko na biso na kombo ya Yagola pourquoi ofinga ka bango selon ye alobi ke non parce que bafinga ka mama Olive yango yepe abandaki kofinga bango. Bon comprendre la famille. Je sais que tant de personnes ba quitter. Réponse nini Yagola pesa kikuna. Bon yepe afinga kana ye na bango pe bafinga ka mama Olive yango nga pe na finga ka bango. Ba preuve eza wapi place ba ndeko na biso ba Marina ba comédienne na ba comédien ba finga mama Olive place ezala kité. Selon ba explication ba ndeko nga selon ba makamnyo so ndenge tambolaki makambo eza que 8 personnes oyo bakendaki ko déposer ba plainte na bango pona ndeko na biso Yagola. Alors yango epesaki makasi ke no bakanga e bakotisa ye na prison. Et tout vanda ka boye lobi nango toye komona kaka
yagola aye kobima. Na kobima na ye wana bandeko na nga esalaki mbutu na niveau moko pas possible. Hein? Mbutu, je suis sûre et certaine que kanga moko tende na mona ki makambo wana. Ebele ya bato tomona video, tomona ndeko na biso tendresse, ndenge kendaki kozwa yagola bato o bazalaki na bango, ba obina danse na bango ya toro, ba obina kobineke zongi. Bandeko na nga, ka ndenge na lobaka Congo na biso makambo ezangaka te. Congo na biso eza pays oyo yaka toujours et encore na ba problème. Tolali tolamuki problème. Yango salaki que non lelo étoile Ines TV aya ko sala analyse sur makambo yo. Parce que selon déjà bandeko ebele balobi non mutu oyo azalaki na sima ya kokangisa yagola c'était Belvi Kandi. C'est ce que tant de personnes baoloba. Ebele ya bato. Kobima pe kandenge to yoka. Bato ebele baye lisusu ke no kobima pe ya yagola mutu abimisi ye se mams. Bambongo na ye mama Olive pe na kote mosusu asungi yango esali ke no yagola aya kobima. Et la famille. Voilà. Siko makambo na biso ya lelo, analyse na biso tolingi to sala. Eza kaka oyo batu bakomi ko finga parce que après kobima ya yagola tomona déjà bandeko na biso oyo ba finga ka Belvi, ba moura de presse, toyoka déjà ba audio ya ba mida o déjà baza batu moko ba finga ka déjà Belvi. La famille ezalaki somo penza na niveau moko pas possible. Kande na lobaka na chaîne na biso toza chaîne ya bana nzambe. Nga déjà dès le départ avant kutota na yeba makambo nzambe selon éducation ba pesanga eza éducation ko ya kofinga mutu te. Alors na finga kananga mutu te ezala ke non l'opportunité se présente ya ko ya kofinga mutu nazala kana tawana te parce que eza genre ya habitude nanga te na okokananga ko kolala te savant que non nasi na fingi nanga mutu esalaka mwa pasi. Alors koyoka ba audio wana selon ba audio bandeko na biso ba message na bango en tout cas moyen na tiela bino ba audio wana s'il vous plaît la famille ezati na respectaka mutu nyonso la famille na respectaka mutu nyonso na koki jamais ko se permettre na joie ba mafinga batuna ya kotia ngo na chaîne voire même babilo mosusu to tiaka awa je suis sûr et certaine que eza batu mosusu au mona mama biso émission na tolandaka yango na bana siko ba audio oyo zotiela biso na bana to koka kolanda ngo te alors ya mafinga kutu wana koloba te na kotia te. Alors bas finga Belvi na niveau moko pas possible la famille bandeko na biso ya mibali donc façon ba finga Belvi nga moko kutu na yokaki kizunguzungu la famille na yokaki pasi penza na motema na oyeba te chers compatriotes ba congolais yango ekomi nini pourquoi toza na facilité ya kofinga ka batu pourquoi tokoma na facilité wana ya koyaka kofinga batu donc Marina aza na droit ya kokangisa mutu to comédien moko boye aza na droit ya kokangisa mutu parce que mutu wana finga ye. Mais quand même nous exagérons tozo exagérer makasi penza tozo déborder la famille eza lisusu normal te eza lisusu bien te et puis eloko oyo esalaki nga pasi ya olobaki nona ya kosala émission lelo eza koyoka oyo bandeko mosusu baoloba na place ya Suzy Bantu falata Belvi akufa ata bino moko est-ce que okoki koloba bongo ata soki oyini mutu ndenge tokufaka mais ezalaka ba plan ya nzambe ezalaka plan na biso te tolalaka tolamuki toyebi te oyo ekoya dans 10 minutes toyebaka te. Est-ce que boyebi ke nzambe apesaka biso souffle de vie donc a renouvelaka ngo chaque seconde kande na oloba boye na seconde eleki nzambe a renouveler
Soki ye moko alobi que non, c'est fini pour elle, c'est fini. Ozala besoin tate que non, on va dans les sous 10 minutes te. Parce que ye moko a décidaka. Hein? Mais on ça la passe na communauté na biso. Et on ça la penza passe si ce n'est pas bien. Soki ye yago la bimi, abimi na ba cadre na ye. Soki eza mam sa bimi si ye etali bango. Soki eza ki bedia kangisa ki ye etali bango batu nyonso bazaki na ba raison na bango parce que net oza na vie boye. Eza na mutu moko te oya kolinga. Akolinga peza oya kobebisa réputation na ye. Eza na mutu moko te. Tout monaka ba fali pupa. Ba fere gola bazalaka na bafani na bango mais ma degré ya mafinga o lelo ekomi kokota na maboke na biso non tokomi ko déborder to fongola ba chaîne ka pona koya kofinga baninga ce n'est pas bien ce n'est pas omoni nga na lobaka hein bandeko to batela lobi na biso tout se paie ici bas bomoni adage o ebisaka biso que non tout se paie ici bas ezalaka makambo moko ya solo eza penza makambo ya solo lelo koya kosasa bato bebisi bato réputation mais nzambe apesaka biso temps hein? nzambe azaka souverain apesaka mutu nyonso temps na vie akopesa yo penza temps opema obosana oyo sala dans le passé et après quand nde balobaka karma après nde koya kozongela yo ezalaka bongo vie ezalaka ka bongo bamakambo mosusu oyo kutu yo moko kutu osi obosana na yo kala oyebi keke no makambo oyo ezalaka toujours to existaka nango toujours oyebi na yo lisusu te ezongi zamba azongisaka biso e azongisaka biso en tout cas na situation oyo na ye kosenga s'il vous plaît na bafani nyonso na ye peza kosenga na bafani kande na lobaka Étoile Nest TV nazalaka nanga chaîne commerciale na lobelaka mutu nyonso nazalaka te ke nonga pe naza mutu te parce que naza na tawana te ya kokota na babuzoba koya kofinga ka batu te naza na tawana te donc na lobelaka mutu nyonso mais soki na moni ke no mutu oyo na olobela atale makate na pesi ye chance à liboso ya mibale na moni ke mutu oyo atala makate bandeko nanga il faut na batela pe audience nanga mutu wana na koya ko betela disolo na yete mais na yebika keno nazalaka nanga na problème na yete nazalaka bongo alors na yeko senga na bino nyonso ba fan ezala ba fan ya Mams ezala ba fan ya Belvi Kandi ezala ba fan ya Dina na ya Irsil Peshanga na yeko senga na bino s'il vous plaît tokota na ba distraction oyo te tokota na ba distraction je m'excuse vraiment tokota na ba distraction oyo te mokili ndenge eza boye ekomi nango kokende na suka mokili ekomi kokende wapi na suka tokomi penza na oyo tolobaka temps de la fin temps penza de la fin temps de la fin la famille hein toyeba ndeni na kotambola s'il vous plaît ngana lobaka toujours eza na mutu moko te oya kolinga baya kobebisela ye réputation ata soki tokoluka bambongo toyeba nde nini ya koluka na biso bambongo toyeba ka ndenge nini ya koluka bambongo na biso ye soki Marina akangisi ya gola baza na baproblème na bango soki Belvi Kandi akangisi mutu tel baza na baproblème okoki jamais kolamuka ka boye ofinga mutu ofingi osaboli osasi mutu et à la fin ozo s'attendre que non aokangisanga te aovanda parce que aza star non kozala star cela ne signifie pas que non ozala zoba te ezalaka bongo te pour que lelo toya koyeba kobwa Belvi pour que lelo toya koyeba Mams pour que lelo toya koyeba Irsil Peshanga toya koyeba bandeko na biso ba comédien ça n'a pas été facile et le chemin est encore long hein donc eza facile te eza te ke ko balamuki na tongo boye directement bakomi na bango ba star te babunda pona bakombo na bango babunda pour que bato bamona bango likolo
babunda pour que lelo toya kolobela bango babunda. Alors soki mutu abundaki mpona koya koconstruire réputation na ye eza te que non il faut yo oya sur les réseaux sociaux mpona koya kofinga bango quand même hein. Non, s'il vous plaît, pas jusque là. La famille, pas jusque là, s'il vous plaît. Pas jusque là. Biso déjà toyebaki place o ba finga kabatu. Eza na ba TikTok. Mais lelo o ko finge komi ya makasi na YouTube koleka kutu ata na TikTok. Mais pas jusque là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Yango kutu ndeko moko alobaki ba YouTube on a ba TikTok ba réseaux sociaux soki ezalaki ke non ba langue o ba senga kakuna les langues recommandées c'était seulement le français peut-être na minute oyo ebele ya bato balingaki bakota na kosala bémission te ebele ya bato parce que eza presque mutu nyonso na langue na ye akoya asali ayebi ke non parce que avec français bama finga wana e osimba te na ba YouTube e osimba te na ba TikTok batu ba osalango parce que non c'est en lingala parce que c'est en swahili c'est en kikongo en chiluba je fais mes émissions en chiluba raison pour laquelle oya ko finga batu parce que si c'était que non il faut sala kango na français bandeko nanga je suis sûr et certain que tant de personnes surtout tant de congolais balinga ki bazala à mesure te ya ko finga ka batu. Mais oyo epesa biso poate, s'il vous plaît la famille. Epesa biso poate ya koya kofinga ka batu te. Ngana lobaka toujours, oza mutu a Mams, oza mutu a Sila Bisalu, oza mutu a Belvi Kandi, oza mutu soki ya Ersil Pechanga, soki ya Dina na la douce. Mutu akokale akuya kokale yo azate. Mais eloko fo sala. Promouvoir ça la publicité ya ba film na bango. Yaka ko sensibiliser batu bake no landaka ba film na bango. Yako lobela ba film na bango, yako beta masolo ya ba film na bango, yaka na ba vie na bango sur les réseaux sociaux. Quand ndenge na minute to yebi ke non mam ça voyager. Babiloko wana eza babiloko oye nango sur les réseaux sociaux, okomi na yo ko beta. Trop simple. Au sali ba analyse, tu n'as pas besoin ko yako finga ka batu. Trop simple. Ba comédien na ba comédienne entre bango na bango makambo penza ya makasi ezate mais batu o ba pelisa moto dans tout ça la famille ngana lobaka ce sont nous les cronimama et les cronifati c'est nous qui sommes à la base ya ba kofingana o ba ofingana parce que ce que tali bien tout le monde a té mutu oto mona penza ayaki ko répondre sur les réseaux sociaux to ayaki koloba mutu oto mona ki parmi nos comédiens nos comédiennes c'était Mama Teresia mutu ami balé to mona ki c'était Papa Ibutu oyo ayaki penza ko répondre nde batu oto ki koloba keno ba ye ko finga mais les autres to mona ka bango te ata soki basalaka kisongi songi na bango basalaka kisongi songi na bango na bandenge na bango. Mais bayaka kofinga baninga ba comédien te. Mais batu o bayaka kofinga c'est nous les cronifati et les cronimama. Nde musala na biso komi ka kokia kofinga biso nde to komi ko pelisa na biso moto. To sunga na la famille. Eza lisusu normal te. Courage surtout ayago la to yebi ki abimi prison et to yebi que tango abimi bongo eza na makambo ebele o yakendaki ko découvrir. Eza na makambo belé ba loi mosusu o peut-être to yebaka te ngana lobaka toujours to ko tambola mais o yeba mibeko ya pays na bino te yango sala ka keno batu mosusu basalaka na bango bisala sala mais soki moi opportunité to moi likambo moko to moi libaku moko ezui yo quand même la plupart de personnes to kendaka penza kola musa miso na biso toke to la musi mémoire na biso que non ce que je faisais là n'était pas correct na zonga na zala mutu na sala makambo o eza correct pour que e ya ko sunga pe batu mosusu to e ya ko simba. Je suis sûre et certaine que azu penza moi leçon de vie ayebi mibeko ayebi que non awa côté o na ko sala boye côté o na ko sala boye te.
dommage pour na bandeko na biso oyo bazo encourager ma finga sur les réseaux sociaux to monango na mosusu na kotaka na ba page mosusu omona bazwi émission ya mututel batie yango pona ko azo finga mututel surtout batu o ba finga maka ezalaka mingi Belvi Kandi Irsil Pechanga Dina na la douce il y a aussi Mams o ba finga maka penza omona batu mosusu bazwi ba vidéo wana batu bo finga ka bango na ba commentaire ba olo ba o sali bien dommage à vous bo sala mabe mokili oyo toza ba pèlerin la famille soki lelo oyo nzamba sali ngolu oza envie tambola kana hôpital o mona combien ya batu o balali ba okokata koloba te mosusu ba osenga ta nzambe asalela bango ngolu baloba ta babimisa ta maloba na bango ya suka baobimisa ngo te mais yo nzambe apesi yo grâce wana mais grâce wana eza te ke non pour que yo oya kofinga batu sur les réseaux sociaux non eza grâce ya koki ata na ba commentaire wana osala évangélisation ozo évangéliser batu ozo teya batu liloba nzambe omoni oyoki ba émission ya bongo oyo commenter onobi non pas jusque là la famille tout ça la beauté nzamba lingi beauté très bien mais c'est dommage na communauté na biso komona ke non à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate. Mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de martyrs.